Welcome to Lingala Institute. My name is Jonas Lusa. This Lingala lesson is about listening and speaking. We will be using clips from an interview of Fally Ipupa conducted by a journalist from Digital Congo, a Congolese TV station. The whole lesson is in Lingala. The translation can be found in the information box. Fally Ipupa will be talking. I will be repeating the same thing with a different accent using my own voice. En tout cas, mbote na batutu obalanda biso. En tout cas, mbote na batutu oyo baolanda biso. Eza ke demande ali ebele. Un artiste soka aza na bato balingaki na bamboka nyonso fa sepelisa bamboka nyonso tu. Eza ke demande ali ebele. Un artiste soki aza na bato balingaki na bamboka nyonso, il faut sepelisa bamboka nyonso tu. Parmi babiloko wana olinga to changer na musique congolaise, il y a bien donc à partir il y a 2015 20h 20h30 na scène. Parmi babiloko na olinga to changer na musique congolaise, il y a bien donc à partir il y a 2015 20h 20h30 to na scène. Biso lelo tozala éternellement te Fally musu asika pe baroya. Biso lelo tokozala éternellement te. Fally mususu ya sika pe bakoya. Lelo na komi na plus de 1000% mawa. Botolanga sengo talozi pe na koseka. Yokomisi nga na eta nyama pourquoi? Nyama seka kate kasi ya manifesta kesengo. Yokanga ta mwa mawa kodia. Ata l'échec na classe bazalaka na droit ya bulletin. Plus de 1000% mawa kolela na ngai bolinga chéroyo. Gaito bomi ngai. Kodio bomi ngai.